Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Mbote na bino, mbote lisusu, mbote RDT Panda, Panda, RDT Panda, Panda, RDT Panda, 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 Yulu. Nazali na maloba ebele ya koyebisa bino, mais lelo eza mokolo na ngai te kosala honneur epai ya baoyo bapesaki makila na vi na bango mpo na état de droit na kokimisa dictature na mboka na biso. Bato wana tobengaka bango bapère fondateur, tobengaka bango bapionnier, tobengaka bango baguerrier oyo basalaka lelo UDPS ezwa pouvoir. Bazwaki courage moko ya makasi mpo bayebisa Mobutu okokontinue kofaire souffrir Congolais te. Basignaki lettre oyo tobengaka la lettre de 52 pages. Na lettre wana badekriaki makambo nyonso ya mabe oyo Mobutu abandaki kosala sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité nationale et internationale et sur le plan de la démocratie et de la diplomatie. Ceux qui ont tangi lettre à 52 pages lelo okomona que eza kaka d'actualité. Makambo oyo balobaki soki tosaleli yango mboka na biso ekokende liboso. Yango wana nakosenga bino botelema nano pour une minute po tokanisa baninga na bango baoyo bakufa pona kosenga démocratie na état de droit na mboka na biso. Inclinons-nous pour tous les combattants et martyrs de la liberté de notre pays, les Russes et tant d'autres. Oyo ezangi repère, eza mboka ya kokufa. Mboka nyonso il faut ezalaka na repère. Repère eza koloba ba modèle oyo babundaka mpo na ekolo. Bato wana balobaka ata bapesi makila na bango, ata bapesi vi na bango, la République leur doit la redevabilité. Il faut qu'on dévoile bango redevabilité. Redevabilité ya on nyonso akufaka basengaka na patrie na ye po reconnaître ye. Nde lelo tolobi toko reconnaître combat ya bapapa oyo baza awa. Nakolinga nga moko avant message na ngai nasenga bango batelema bobetela bango lisusu maboko avant napesa bango ba médaille. Napesa message na ngai batelema bobetela bango maboko. Tozali na papa Paul Kapita Shabani
aza mutu ya mayele makasi. Moma ya bitumba wana azalaka na 24 ans 25 ans. Azalaka mwana muke mais azalaka élu député atelemelaka Mobutu. Tozalaka na papa portrait Maloba azalaka kaka na âge wana 24-26 ans. Azalaka trop jeune élu na Katanga Kongolo atelemelaka Mobutu. Ayebisaka Mobutu okosi peuple congolais aza komérité koleka oyo ozopesa ye parce que tozali pays moko trop riche. Tozali na papa Lusanga Ngele azalaki parmi batetu ya ba groupe de 13 bobetele maboko azalaka élu ya Likasi na Kabinda. Tozali na papa Dia Okembe azalaki élu ya Bandundu bobetele maboko lisusu. Tozali na mwana ya papa mapapa Mbombolona. Papa Mbombolona aza kobela aza na hôpital ya secrétaire aza na Ngaliema tokende kotala ye mikolo ya oyo mwana na ye aza awa tobeta papa na ye maboko. Papa na ye azalaki courageux koleka papa na biso parce que bazalaka pe basala pa eloko te to reconnaître papa ya bao barekomasalaka mosala mpona mboka. Tozali na président fédéral ya UNAFEC awa na Kinshasa oyo baba ya Katanga tindi po azulu ye diplôme na ye na trophée na ye tobetela ye maboko. Représentant ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Tozali na mwana ya Biringanine papa Biringanine azali na Kivu ye pe aza kobela mwana na ye aye kozuwela ye trophée na diplôme ya reconnaissance ya patrie akoki komi présenter aza awa bobetela ye maboko. Tolobi boye tozobanda nano biso moko koreconnaître bao babundaki mpo bino bocreye baparti politique parce que tozalaka na impere mutu moko te akazalaki na courage ya kokreye parti politique moko. Bato oyo bakreye baparti politique batelemisi yango na mboka oyo baoyo balamuka na ntongo bobetela maboko baza baoyo bakosa bino ke lamuka eza escroquerie politique. Lamuka ya solo yango yo lamuka ebandaka na 1980 à la signature de la lettre de 80 pages Mobutu abandi kokanga bango baoyo nde bazalaka ba grand messager o bandimaka kotika basi na bango na bana mike bakangama bakota buloko barelege bango na bamboka na bango. Soki oye koyebisa biso lamuka ya 2018 tondimi yango me bango bayebake lamuka ya solo ebandaka na 13 parlementaire na Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Ngalula Mpandanjila na Dikondo Alumanisha na bamususu batia okem bajaikwa na bamususu ya Equateur ya baprovince nyonso. Lelo ezali mokolo nango na kobenga mutu oyo aza na batrophée na bango na badiplôme apusa na pembeni to prime bango. Tanga Gabriel Kyungu wa Kumwanza guerrier ya mikolo oyo aza kosoutenir Fachi Beto moninga ya ba 13 parlementaire oyo toza na ye na UNAFEC allié incontournable ya cash na président na biso Fachi Beto pour son combat pour l'événement des droits en République du Congo, pour son courage indéfectible et pour l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Parce que Gabriel Kumwanza a salaki campagne, il y a UDPS pour tous au pouvoir. Les loyaux, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons honneur et courage de reconnaître ceux qui avaient pris le relais avant nous. Parmi les 13 parlementaires, Monsieur le représentant du président de l'UNAFEC, l'un de 13 parlementaires, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, l'Académie de l'immortel Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a été notre école d'endoctrinement politique
d'évaluation et de concentration décerne à l'honorable Kyungwa Kumwanza ce trophée des guerriers pour son courage. Dans la même optique, l'Académie de l'immortel Etienne Tshisekedi. C'est ça la reconnaissance de la nation envers ces vaillants fils qui ont combattu. Merci beaucoup. La combo, il y a président, honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, atondi na esengo, na ndenge, RDT, et reconnaître le combat na ye, à travers ye, et reconnaître le combat ya biso nyonso, oyo, tobundaki, pour la démocratie, ben ba oyo, basi, batikaka biso, tozana ba Evar Makota, bakabamba, bakapen, baza ebele tokokotanga bango awate. Président national Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a remercié Mingi RDT, na ba combattant na ye, na président na bango, merci. Merci beaucoup. Le même mot que j'ai prononcé pour Gabriel Kyungwa, papa, c'est trophée pour votre courage et mérite. Acclamons très fort, acclamons très fort, acclamons très fort. Acclamons encore davantage ces vaillants combattants de la première ère. À la même occasion, nous lui décernons ses brevets ou ses diplômes d'honneur et de mérite pour son courage, sa détermination pour changer le Congo. Votre diplôme, papa. Il le mérite. Acclamons encore une fois, acclamons très fort. Combattant, c'est combattant, acclamons très fort. Vous reconnaissez comme guerrier, déterminé pour changer le monde et le Congo par votre courage lié à la lettre des 52 pages et la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est au pouvoir aujourd'hui. Honneur pour la patrie. Acclamons très fort. Merci papa Lusanga. À la même occasion, un diplôme d'honneur et de mérite vous est délivré par notre Académie de l'immortel du RDT. Honneur à ceux qui disent non pour l'intérêt de la communauté. Notre Académie vous reconnaît, papa, pour s'être relevé afin que le Congo puisse changer. Nous vous décernons ce trophée pour votre courage et détermination, papa. À la même occasion, papa Diaokem, vous avez droit à votre diplôme d'honneur et de mérite comme un grand gladiateur qui était prêt à mourir au front pour l'intérêt de ce peuple aujourd'hui qui crée la démocratie et qui crée la liberté et aux droits de l'homme par votre courage. Nous revenons à un des plus courageux de la résistance de 1980, l'honorable député Kapita Shabani. Il était en même temps ministre dans le gouvernement Etienne Tshisekedi, après la CNS. Honneur à la patrie, papa, quand vous servez pour la cause noble, même si le monde ne vous reconnaît pas aujourd'hui. Demain, après-demain, la République vous sera redevable. Aujourd'hui, nous vous reconnaissons ce grand courage que ces jeunes doivent aussi imprimer pour sauver le Congo dans ce qui est attendu demain. Merci beaucoup, papa, pour votre trophée de courage et d'honneur. À la même occasion, papa Kapita Shabani, notre école d'idéologie, vous décerne ce grand diplôme, les diplômes d'honneur et de mérite. Qui a payé par nous, qui avons pris le javelot ou alors les relais jusqu'au bout de la ligne. Pour son courage et son mérite, le trophée de guerrier messager lui est décerné. À la même occasion, un diplôme d'honneur et de mérite lui est décerné par notre école d'endoctrinement politique, l'Académie de l'immortel Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Nous appelons le
fils Biringanina. Le président de la République m'a dit, est-ce que le fils Biringanina est là? J'ai dit, monsieur le président, il est représenté. Il est représenté. Son courage pour tous les Kivu avec Birindois et se battre parmi ces guerriers 13 parlementaires, ce n'était pas une chose facile. La patrie doit reconnaissance aux dignes fils qui font couler le sang pour les autres. Honneur à Papa Biringanina. Son diplôme d'honneur et de mérite. Dans 52 pages, na Katanga, na Papa Chumwa Kumwanza. Obetela lisusu maboko. Maboko, milolo. Tozo sukisa na boye. Consultation et bandaki. Consultation et bandaki. Président de la République abengisaki banamboka nyonso. O batal ba oyo bayaki na consultation te. Baza ba ennemi ya mboka te. Baza bandeko na biso bako ba congolais. Au nom ya liberté, au nom ya démocratie, au nom ya tolérance, tolinga bango. Congo ekotambola soki bolingo eza liboso ya makambo nyonso. Linga moninga na yo ya Lamuka, linga moninga na yo ya FCC, yebisa ye bongwana mboka ekende liboso. Yebisa ye changer motema na yo Congo ekende liboso. Démocratie eza koloba nini? Démocratie eza koloba tolérance. Tolérance eza koloba nini? Mot-clé ya mutuya na vie politique. Mutu na mutu azali na droit ya kokanisa ndenge alingi. Mais yo pe ndima ya ye pesa makanisi na yo contraire. Tote ya réconciliation nationale. Tote ya bolingo ya Congo. Tote ya lutte contre le tribalisme. Ceux qui osent tribaliste okobongisa mboka te. Okoloba mutu oyo aza ndeko na ngai Équateur. Ero kokota na Équateur okoloba ke ye aza mbuza nga aza mungwandi. Ero kokota kuna okoloba lisusu aza soki mumbusa soki mondiba soki mongo. Tribalisme ezali momoko etongaka mboka te. Pendant 60 ans toza konvivre na tribalisme. Aussi longtemps tokotika yango te, tokosala lisusu 60 ans mususu ya sous-développement. Mi pose yo moko question. Congo ezali na or, Congo ezali na diamant, Congo ezali na cobalt, Congo ezali na zinc, Congo ezali na manganèse, Congo ezali na plutonium, Congo ezali na cuprite de fer, Congo ezali na sodium, Congo ezali na malachite, Congo ezali na soufre, Congo ezali na colombo tétanique, Congo ezali na ba minerai nyonso. Soki ozwi tableau de Mendeleev sur 104 minéraux na 8 oyo bauti kodécouvrir, Congo ye moko aza na 85 minéraux. Bona nini yo oza kaka pauvre? Ozali pauvre parce que olingi tribalisme. Soki ozali tribaliste okobanda na mwana ya papa na yo moko. Osuki oyo aza papa na ngai, oyo aza mwana mwasi ya mibale ya papa, okokabwana ndambu. Le Congo une nation. Le Congo une nation. Le Congo un seul peuple. Le Congo un seul peuple. Le Congo avec un seul président. Le Congo avec un seul président. Il s'appelle Fachi Béton Volcan. Il s'appelle Fachi Béton Volcan. Na colline moko. Na ngomba moko. Bazalaka na balio mibale te. Na ngomba moko il faut kaka lion moko akweyisa mususu po atrone ngomba mobile
asi akwa ici lio wana bandi komikosa ke baza kodirige mboka bato mibale aloba bona conseil des ministres bamosusu bakende kozwa ordre libanda alobi conseil des ministres fermé jusqu'à nouvel ordre. Alobi lisusu alobi akopesa bino kado ya bon année na Noël. Alobi boye aza kosilisa consultation nationale pour la création ya union sacrée de la nation. Akopesa bino kado ya Noël na bonne année. Alobi lisusu boye bino moko bosi bopesi ye mayele na bino tokozala lisusu na bakonzi mibale na FCC cash makambo wana esili tokozala na mokonzi moko oyo akozala autorité makambo ya FCC cash bato oyo banegosiaki yango bango moko bakobongisa yango mingi me tolobi constitution epesi nde fati beto bokonzi nyonso kongole tosukisa boye nazoloba 3 phrases borepete tokata milulu na biso loba constitution ya le 18 décembre 2006. Constitution il y a le 18 décembre 2006. Biso IDPS. Biso IDPS. Toboyaka yango. Toboyaka yango. Bango na ba belligérant. Bango na ba belligérant. Ba belligérant boye biasa bane. Bango. Ba belligérant eza koloba nini? Eza koloba Ruberwa, Bemba, Roger Lumbala, Wamba Jawamba, Zaidi Ngoma, baza epele. Bango wana nde bakataka mboka na biso. Balobaki la plus meilleure constitution de l'histoire du Congo. Voté à 800 oui. 88% de oui. Taillé sur la mesure de la veste de l'ancien président de la République. Un individu. En renforçant tous les pouvoirs constitutionnels dans la main d'un seul individu. Zamba Lakate, Zamba Biki, Zamba Funguli Makambo, Fati Beton au pouvoir. Est-ce que Bassi va changer la constitution? Police Moko, commandant père Moko, ANR Moko, service spécial Moko, CNS Moko, DGM Moko. Cela veut dire quoi? Bamakambo nyonso na maboko, commandant suprême Moko, magistrat suprême Moko. Oya nomaka bango na korevoke bango nyonso ezalaki constitution. Je vais dire solennellement. Merci pour notre père fondateur. Merci pour la nuit sali. Na tiki nzelo epai na yo epetana na makila na yo likama te mitungisa mitenza me tokoma na mapota na kimia. Oh, nous luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Oh, debout, combattant des État de droit, zéro corruption, le peuple
Mon pépère. Merci. Combattants, protocole, prenez toutes les dispositions nécessaires pour la sortie de l'autorité morale dans la sécurité. Tout est bien qui finit bien. Nous vous souhaitons, au nom de notre autorité morale, statique tout dynamique tout bouger fumwadi tunga uchidiwenza mudimu uva mutu layeni après consultation na loka bikutu dibwa kutu esha milubu idi mkwata koko toi sakidi la wabunya les autorités d'avoir passé encore aux 13 parlementaires après 40 ans de vie de 13 parlementaires. Merci, notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.